Coucou, allô, bonjour, 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 bandeko na ngai. Bonjour, na bino surtout bolinga ka maman Elianitu. Bonjour, mbote, mbote, jambo. Boza bien? Bon, maman Elianitu, on a la carte à cuisine, bike. Nzambe aza ko batela bino pota on a tuna kasuki boza bien nazo mona bozo répondre maman ni tout oza bien. Nzambe ma abatela kaka biso na mape na bolingo na ye. Voilà lelo naza ko sala moi eloko kolia moi mukie. Nazo sala mbika. Nazo sala poulet fumé na mbika. Mbika mukie kaka, tena kaya kati ya poulet fumé. Voilà. Biloko na biso to sala o na osala lelo. Bon, na osala la fomukanda. Nazo sala chérie mon amour mon mari. Nazo sala eloko kolia. Balebi il faut yeba koza soin ya chérie na yo. Moi si faut yeba koza soin ya chérie. Bino mo bozo mona ba makambo to mona mikolo na mokiliti. Ba biloko empoisonné oh il faut faire très attention. Oh moninga tinela kinga oh camarade de mateke kitaki. Na osala lelo nazo sala poulet fumé. Ou eza poulet fumé na sina sokoli yango déjà sina bongisi yango yango. Na longoli yango bo sotonyo surtout poulet fumé yango na longoli pe poso. Vu que eza ya chérie ye alingaka poso ya sosote nzaka poso suka na masolo eza ka elengi moko mais bon. Ye alingaka poso sosote. Ah naza na moi bouillon de poule na sepelaka trop kolamba bouillon de poule en tout cas na linga yango makasi. Ah nana tomate pelée. Ah ouais, naza na un peu d'ail hein. Moi ail un peu d'ail, les oignons, feuilles de laurier et puis na piment. Ah ouais sikoyo naza na mbika. Mbika oyo nazolamba oyo eza mbika ezaka ya mobesu te. Mbika nazolamba oyo eza mbika oyo déjà basi avant ba tout tango ba kalingi yango déjà. Elongo déjà mobesu bo monde to kalinga nguba. Nde to kalinga nguba après nguba bo kalingi nguba après bo sali yango mwamba. Mbika oyo eza vraiment différent na mbika oyo ya mobesu ba tuti na mbika oyo eza ke bo kamati yango bo kalingi bato basala yango mingi bo ba kalingi yango mingi bongo eza na baswahili nde basala ka ndenge wana. Sikoyo pona mbika nanga eza ata na goût, eza ekota mwa goût. Na tiango un peu de bouillon. Na tiango mwa bouillon na kati pour relever mwa goût hein, ko episa ngo mwa muke, relever mwa goût. Ça mwa goût ya mbika. Et que ça mwa goût vraiment na lingaka bouillon de poule makasi ngai. Voilà. Mafuta yango. Mafuta na tie matungulu nanga na moto. Na lakisibino matungulu nanga yango wana na tie matungulu mwa ai na feuille biloko mingi te eza nango mbika na poulet fumé biloko mingi te na tia piment de côté yango na tia matungulu na moto na sala nanu na bana nanu ko kalinga matungulu na sali na huile d'olive nde na yebi soki bino ke ngai mon mari alingaka mingi huile d'olive pour pona ba santé pe hein. Oui, d'olive à toute quantité ndenge eza problème te parce que eza mafuta mwa kitoko yango eza na problème te. Ah pe na tieso mafuta huile d'olive pe yango wana nazo kalinga nanu poulet parce que nalingi poulet nanga eza ya kokalinga na ko tiango boye te. Na ko lamba ngo boye te. Na ezala ya kokalinga. Ok, poulet na ka ndengwana po poulet fumé ezaka déjà pré-cuit hein, mais ngai na lingi eza bongo te lingi na lekisa mukie na mafuta na kalinga ngo nanu. Ah matungulu na ngai yango na tie na moto. Nazo kalinga matungulu na ngai yango na matungulu na ai na feuille de laurier yango wana na tie. Na fini ki na ngango eza ngo problème te. Na sikoyo lingi na kalinga soso na nga. Soki omoni kolamba ngo bongo okalingi te eza kaka yo koloba te po mama nito akalingaki eza mabe te mama nito alingi eza ya kokalinga avant alamba ngo na kati ya biloko yo soko omoni kokalinga na yo to lambi bongo lambi na wende ngwana me ngai guna nga eza ke nakalinga ngo nanu nakalingi yango nanu simane na lambi yango. Voilà.
poulet na ngai yango nazokalinga yango mpe kaka na huile d'olive ndenge nalobi ke ngai so naolamba biloko ya mfumukanda nanamba na huile d'olive donc nalongoli vraiment baposo nyonso tu na soso nyonso nalongoli baposo apart mapeka wana elongoli poso malamu te c'est pas grave mais baposo mpenza ezaka vraiment na gras makasi wana nalongoli alors natiki yango ezosala nini ezokalingama nango malembe awa mpe matungulu na biso mpe eza kobela mpe malembe soso kuna ezokalingama a matungulu ezobela moni matungulu wana mwa milinga mwa vapeur wana parce que biloko eza na moto bon likambo kolia oyo bandeko na ngai botaka tonto bayandiki so mama azolamba kaka mama bomi mboka likambo kolia ya likambo osaka nango te soki otala ata na bible ntango bapaya bazwa batuni madame eloko nini ya kolia oza nango wana na eloko te oka mobali abia ta lokuta moyini ya mwasi fari nano otikala yango wana asalelaka bato mikate basala nini sala bato mikate balia likambo kolia eza likambo eza vraiment très important na kati ya vie na biso na kati ya vie de famille mama fozwa ata ya kolambelaka bana mama fozwa ata ya kolambela mobali sheri na yo po libumu oyo kolia eza eloko mosusu kolia oyo papa fo yeba aliaka nyonso to ya malamu alie na cuisine malamu so pake na le sacré mpe alie malamu yango nde libala te aha yango nde libala te bandeko kolesa mobali malamu eza vraiment important mobali kaka te nga nakoma koloba nanga moko nzoto na yo moko mutu il faut liesa yango bien ndenge olingi nzoto na yo moko mpe il faut lia malamu babi kaka mobali kaka te yo moko nzoto na yo il faut liesa nzoto na yo bien parce que okendaka mosala osalaka mbongo likambo nini okangami kaka kolia kaka saradine ona asalaki sangala tata nzambe ya lelo ya yo ya lobi eza ya yo te ya lelo eza ya yo oyo ozobomba wana eza ya yo te oyo ozolia nde eza ya yo oyo ekoti na libumu yango nde eza ya yo nabakisi nanga mwa huile d'olive ezalaka nango na problème te o eza huile moko eza très bien mpona santé huile d'olive eza na problème te eza huile moko eza vraiment malamu mingi mpona santé voilà biloko na biso yango wana biloko na biso yango wana eza kozwa mwa nini boye sikoyo libanda yango wana malili mpe engali telelo ya vraimen makasi mingi te malili engali mais ça va ya neti yalobi te yalobi ya mikolo biso elekaki matungulu yango eza mokolo nasalaki recette ya nasalaki pondo ya limbondo namonaki jeune moko komelinga mama mafuta mbila okotya yango na moto ou bien okokalinga yango avant otya ou bien okotya yango mobesu te mama mafuta mbila wana il faut pondo okitisi nano pondo ekomi pio so pondo ekomi pio aposa nini ezi mafuta mbila na yo okotyela yango na se okotya na moto te soki otya yango na moto pondo ekoma noir soki otiki yango otya yango na pio pondo ekozala vert voilà sikoyo tomate yango na tie tomate yango na kati ya matungulu na ti tomate nakolambaka boye na ti tomate mpo na kati ya matungulu merci na bino soki bodisposaka ata na bino mpona kotala ngai misi na bino mpona kotala ngai matoi mpona koyoka ntuka eza esengo makasi merci mingi na bino soki bamama merci mingi na bapapa merci beaucoup ntuka eza esengo makasi komonaki baninga bazozwa ata na bango mpona batala yo mpo bayoka yo bamona yo ntuka c'est très gentil de votre part eza esengo makasi merci beaucoup nasepelaka mpe mingi nde botalaka nga nde nalobaki ata 5 personnes batalinga 3 personnes basala makambo naza kosenga yango nde esenga motema na nga émission oyo nabakezaka mpona kobebisa te emezaka mpona kobongisa besoin service traiteur ya kobosana te benga mama ile ya neto 0615 90 merci mingi na bamarie na nga banda na banda mosala na nga to nasengaka napesaka bino merci parce que naza reconnaissante bino nde bosali ngai bino nde bosali mama oyo ya neto merci na bino koma nzambe tata nzambe talusaku muna nzambe azala na bino za bapambola bozala bien mabala na bino ezala bien boyebaki ya parti ya service traiteur nde mosala oyo ya préparoni pour le mariage esala nini ebotama tosala ngai yango wana poulet fume na ngai yango wana azokalinga kote oyo aza na besoin ya conseil mpe na privé obengi nga nakopesa yo conseil mama eliaki kambo oyaka na ye eloko te
soko benga na privé na conseiller na ngai sans problème. Natie mwa mai na kati ya tomate po tomate esali nini ebela mai yango mpe eza ya moto na chauffe yango mpona tomate na biso ebela na boye mpona tomate ebela. Boza komona nde naza koyebisa bino biloko ezozala bato baza koempoisonne biloko bato balingi koboma baninga bato balingi bolamu ya baninga te bato balingi baninga bazala malamu te bandeko tosala te batosala très attention yeba ndako nini yo oza kolia motu nini oza kopesa confiance il faut kosala attention makasi. Botalaki video moko esirkulaki natie pilipili mibale mpo biso tolingaka pilipili. Botaki video moko esirkulaki oyo papa wana biloko ewutaki Congo biloko déjà empoisonné ewuti Congo eza déjà empoisonné yango napisaki bino conseil makambo kosengaka bato biloko bopesanga biloko moninga na nga mwa aza kuna akoya aza botinda biloko kende na Château Rouge somba biloko na yo somba biloko na wana Château Rouge tika makambo kosengaka biloko na Congo moto azote oli komona moto akende Congo te monoso akeka na Congo nakotinda leki na nga mwa oya na ya otikelo biloko mama epai biloko eleki oyebi te tia kokoma place yo ozali oyebi te elekeli ewuti wapi te koma place yo ozalaki. Tosala très attention l'homme prudent en vaut deux. Tosala vraiment attention tosala vraiment kiyeba makasi tosala très attention vi ya moto eza na maboko na ye moko nzambe abatelaka biso mibatela nzambe epasa nini nzambe mpe abatela yo omibateli nzambe mpe abatela yo. natiaki mwa bouillon na kati ya mbika na nga parce que nalingaki mbika na nga ezala na goût yango natiaki yango mwa bouillon natie mungwa te. Pourquoi natie mungwa te? natie mungwa te parce que poulet fumé wana ezalaka salé poulet fumé ezalaka salé ezalaka déjà na mungwa. Bomoni mbika ya mingi te naza vraiment na posa ya mbika ebele na kati ya soso oyo te naza na posa ya mbika mais ezala mingi te esalaka sauce ezalaka mokie ezala nangi poulet ezala eza ebele wana eza poulet ka moko ya soso moko mais mbika natie mingi te natieka mbika mokie. Soko oza na posa kolakisa batala na yo oza na posa bato bamwa ndenge olambaka bato bamwa ndenge oyebi kolamba komitumisa te benga mama elia ya neti eza nango gratuit eza nango ofele okofuta na yo eloko te. Oza mpe na mposa koleka émission komitumisa te benga mama elia ya neti eza mpe kaka gratuit ebenga mama elia ya neti oleki na émission oyo koprésente kopartage baexpérience na yo soki mpe eza ya kolamba soki mpe oza na masolo moko ya koedifie baninga oleki mama elia ya neti tout est gratos eza nango gratuit eza nango ya mbongo te kena kofuta mbongo non ofuta mbongo te. Émission bafutelaka mbongo eza émission ya publicité soki okoya kosala publicité osolicite mama elia neti mpona publicité na yo ndenge bomonaka bapublicité bamasi bien-être wana ekofuta parce que wana ezokotela yo mbongo wana okofuta. Mais soki ozaka baémission mingi kopartage baexpérience na baninga botalanga libala na ngai elekaki boye nga naza célibataire naza divorcé parce que na se comportaki boye libala yango wana eseki nini ebebaki baexpérience ya bongo eza bien mais c'est gratuit okofuta mbongo te ke po oleka na émission ofofuta mbongo non okofuta mbongo te okofuta mbongo soki osala émission publicitaire osala bapublicité na yo ya baproduit na yo ya bagene na yo ndenge ezalaka wana okofuta parce que yo mpo okoganye mbongo mais se eza kaka oyo akopartage l'expérience na baninga eza gratuit ezaka ya mbongo te. natie mai eza nango mai ya moto oyo natie awa eza mai ya moto na sofango eza deja moto natie mai ya moto ndenge natie mai ya moto boye bomoni sauce ezotoka natie mbika na ngai nalingi ezala ya kopanzana nalingi ezala mbika ya ekangama te ndenge tobaka mbika bambuma non ekozala ya kopanzana nalingi ezala mbika ekangama te eza nango mbika kokangama nde mpe nayebisi bino tout à l'heure ke mbika oyo eza ya mobesu te mbika oyo eza deja ya kokalinga lokola ngai akenda kisasa mwa mingi nayaka na babiloko na ngai wana mingi nayaka nango mingi babiloko eza bambika bapondu antuka bambisi ngai vraimen na congélateur nazanga yango te nazalaka nango mpo chaque fois nakendaka nazongaka nango nazonga toujours nango omoni mbika na ngai yango mbika boki pe te nazobalola yango mpo epanzana nango mpe ezala nango ya mbuma te parce que mbika na ngai nalingi ezala ya mbuma te mbika na ngai nalingi ezala ya kopanzana
ezala ya bambuma te nangi ezala mbika moko epanzana na bakisi yango mai na bakisi eza toujours mai ya moto nde nayebisi bino eza mai ya moto mbika oyo nataki yango bouillon de poule nataki bouillon de poule na kati ya mbika nanga nataki yango bouillon yango wana nataki deja na kati ya mbika po mbika esala nini ezwa goût. Cela veut dire que mbika oyo ekoumela te mpona kobela eza deja ya kobela deja parce que eza mbika ya kokalinga eza mbika ya mobesi te eza mbika bakalinga eza ya mobesi te eza ya kokalinga ce qui fait que eza mbika moko eza te ezosenga umela na moto te po mbika mpenza mbika ewumelaka makasi na moto po soki mbika ewumeli na moto te esaka libumu pasi soki olambi mbika ebeli te mbika esaka libumu pasi oyo yanga oyo ekoumela yango mpenza na moto te po eza deja ya kobela eya lokola nguba ndenge totiaka nguba na kati ya mfumbwa nguba deja bakalinga donc ndenge mbika na ngai eza deja ya kokalinga baswahili moto balingaka ndenge wana balingaka bambika eza deja kokalinga nga mpe nalia yango nasepela nango nakoma kosala yango bongo soso na ngai yango wana poulet fume na nga epai mbika ekotoko ekopotongana eloba ata misiolo fifi ekotongana ekotoka ekopotongana sala ba gros bisous na Charlie Coco sala ba gros bisous voilà mbika ekotoka ekopotongana ekotoka koto epe soso ezokalingama soso ekalingami nango napemi nanga moto na soso nanga c'est bon soso ekalingami soso oyo eza pete ya soso eza makasi te boyebi poulet fume oyo eza ya pete eza ya makasi te nasiliki mbika etoka susu mwa ndambo likambo na libumu likambo na kolia eza très important yango bomonaka mwana oyo ali bien na ndako ya libala na ndako ya baparent na ye soko abali mwasi eke mwasi azolamba malamu te azaka na difficulté vraiment difficulté makasi soko aza mboka moko na mama na ye okomona bandozongazonga mingi epa na bango mpo osa nini mpo akoka kolia yango wana bino bajeune fi bootala bino bajeune fi mingi bobotani awa me bobalaka kaka bavena bobalaka bablenda kaka bato bautaka afrique nde bato bino bobalaka mingi sikoyo bato bana bautaka afrique bobalaka wana asa mesana libumu ese mesana biloko ya mama na ye munoko ese mesana biloko ya mama na ye aza mwasi ayebi kolamba sikoyo soki abali yo mwasi ayebi kolamba te mama ekozala problème nde mpo okomona kaka lui il aime toujours aller manger chez sa mère parce que ozolamba bien te munoko nesi mesana biloko ya mama na bango mpo osala makasi oyekola oyeba kosala nini oyeba kolamba eza très important nde nalobaka émission nange ezala éducatif ezala mpona kobebisa te me ezalaka mpona kobongisa mo ndenge mbika nange ezotoka kitoko mbika nange ezotoka kitoko makasi ezotoka kitoko boloba azobalola mbika wili parce que nange eza ya kokangama te nange mbika nanga ezala ya kopanzana yango la raison pour laquelle nazobalola sikoyo namoni ke soso nanga ça va nde namoni soso nanga ça va nasali nini natia yango sikoyo na kati ya mbika batoka ensemble basala dio basala dio na bango libala na biso eumela seko pasi tone sengo totalela nzambe elonge ezalisi naye libala na biso evoila ekopotongano eloba ta fifi misiolo comme moi huile ope nasalaki na biso eza huile d'olive eza na problème te eza huile ya kitoko ya kolamba voilà nazwi mpe huile wana nabwaki na kati nazwi mbika na biso na finiki basanga na place moko batoka bango mibale goût ya mbika ekota na soso goût ya soso ekota na mbika voilà bamama bamama tosalaka biloko te nasalaka vite fait limbele nasalaka vite fait te vite fait eza mpenza na ntina biloko ya vite fait ezali ya vite fait mpe neti oyo mpe eza nango mpe ezwi yo toute la journée na cuisine te est-ce que ezwi nga toute la journée te soki olingi mutu il faut linga omoni basi mosusu te olinga belikomelisa babele na bango mabele te na te mpo mabele na ngai ekoya kokweya sikoyo
moto mosusu mwana nga femme ya libele po bantikone eza bien il faut na sani na melisa mwana libele et appelle quoi kolamba mobali pe maman il faut koyeba kolesa mobali il faut kolesa mobali bien mibali ya lelo bandeko mibali ya lelo ata ya lelo ata papa ya biso akala okomona papa ki kozwa makango alinga makango na kaka pona kolamba makango na lamba tellement kitoko mwa mama na ndako alamba bapundo mai papa kendo kwa na mwasi moko ya mongo bakolo pundu ne bango wana soko azwi mwa pundu a polisi mbisi epoli azwi mbisi ya makaku wana ese epoli azwi monganza epoli tango akozwa atie na kati ya pundu tango papa kolia pundu na lituma ozonga na pundu mai aboyi mama talingi mama mais alingi na libanda wana po balesaka ye kitoko azuli pundu lituma kitoko bazolengele kitoko mofikile esalama kaka bongo il faut kaka mwasi olengela kaka mobali na yo soki ozolengela mobali na yo te osuka wapi moto mosu alengelela o mobali il faut olengela kaka mobali na yo kolanda no conseil te soki moto azoloba bon mibali yango bana bango mbote hôpital wana baza bango mbote te wana conseil ya mabe mama bongisa na dimine moto poso ozolamba mingi biloko il faut kokitaka moto biloko ebelaka na petit fait hein il faut pas biloko moto ezaka makasi po biloko soki eza na moto makasi ezikaka noki biloko ekozika noki so eza na petit fait moyen ezika eza te ekopotongwa no ekobelaka malembe mwini biloko ezotoka kitoko tali biloko ezotoka botala mbika nalingaki boye mbika na ngeza ya kopanza na boye oyo poulet fumé na nga nakati yango bien nakati yango malamu ndenge nga mona lingeli na lambi yango mwa nini atabino yango botala sauce atabino mon miso avant de manger avec la bouche faut manger avec les yeux siko ndenge otali boye olela miso te olela miso ndenge otali boye olela miso nazobalola mbika na nga mpona nini mbika na nga bomoni esali kaka neti sauce esali kaka sauce esali neti mbika te esali kaka sauce eza elengi moko soki omoni ke yo lambaka kaka mbika oyo ezalaka ya mobesu jour mosusu meka mbika na yo basali nini avant batuta yango bakalingi yango nano bakalingi lo nano yango soki bosi kokalinga yango mosali nini nsima batuti ekozala lokola gu ya nini gu ya dakatini gu ya nguba ndenge gu ya nguba eza ndenge gu ya mbika na nga oyo pe ezali merci mingi na ba mama nde bo dispose ka temps bokende kota tala ba émission eza ebele eza na bato mosusu pe ayebi émission mama Elia ni tout soki yo tali aza moninga no na WhatsApp zo émission mama Elia ni tout ça nini tindela ye on a messenger au tindelier parce que eza bato nyoso to ba mama Elia ni tout soko omoni ki émission za kitoko émission c'est pélicio partager pe na baninga na lobaka toujours ki émission ngeza pour na obebisa te mais émission nga ezaka nde pour na kobungisa pour na kobebisa te émission na mama ni tout pour na kobungisa koleksa bana na biso nini ya kolamba koleksa bana ndenge batandaka mbetu koleksa bana ndenge basolaka na mobali koleksa bana tendresse ndenge ni mwasi faza attendre maman Elia ni tolingaka soki mwasi ozoswana mobali na telefone faut en avoir moko ya bien mobali no ya kati ya ndako bozaka ne ndako moko mais ntango oswana na telefone sola comme si boya ba chérie hein comme si bozaka séparé ozoluka pozwa motema na ye vous voyez sola na comme si boya ba chérie olingoza motema ne allô tant bala benga allô oui allô chérie ça va oui ça va bien et toi avec tendresse et douceur kolingoza te basi bazaka agressivité sala ke loko mon côté et serva ke loko côté. Par contre, agressivité, bébé, ça a ma gambe. Ceux qui osent agressif, attendez dans la Bible, tant on a servir en mobile avec tendresse et amour. Tant au chili biloko na ozu mo likemba no chili wana ozu biloko oche moi vin oche moi mai na melaka oche yaourt na mopanzi ali asisi ameli vin ali moi yaourt ou bien asili si ali opesi café na ya meli ovani moi pembeni bobeta mo lisolo bolingo ebunga kanenge wana kozate ochili ka mobali biloko ozo servir en déjà na kanda ozu biloko na kanda obwaki na mesa osimizelo ke na Facebook po ba mama mikoloka Facebook osimizelo ke na Facebook na ki etola bana ngo baswani o batineli nga image mobo ya mutakala obandi ko partager image ya bolumbu ya mutakala o partager partager image yo ndenge mama ile ni to lambi poulet fumé bacha mbika partager image ya ko partager ba mama yango yo komona kaka image ya bolumbu mutasali kaka video ya bolumbu yango yo ko bata ko tindela bato bando tindela bato ya malonga oyo za na éducation olingi te soki ya bolumbu obandi ko tinda wana za malamu te ba mama merci mingi na ba abonné na ngani soki na ko s'abonner te kende place no monde ba komi s'abonner o cliquer ka wana so si ko cliquer o cliquer sur pour la deuxième fois na mo cloche wana poste que émission koti e bando beta titi o ba ki mamela na tinini akoti
toti émission ya sika pona lelo tosikisi wana kanda na baka God bless you mungu abariki tata nzambe kalusa ku munanzambi o chokol nzamba nubelishene bana betu bons bye bye